Les rendez-vous d'excellence Oye Sangisaka Mbonda école la bandeko Obope Sagabiso confiance et fidélité Yango Oyo et Bandi Mbote Congo Kinshasa Mbote Congo Brazzaville la diaspora partout la confiance et fidélité Oyo Obope Sagabiso. En votre formula édition la biso Yamokolo Lelo bon salon ma sommaire Moïse Baké la Assemblée nationale n'estika que le président Christophe Mboso Kodiakwanga azako bunda po atika la président ya bureau définitif pe bokozwa élément oyo ba vula mabe e kobeta mana moya avupe moya mais il faut tozwa ba précaution ya malamu pe bokozwa élément oyo pasi elekitro ba congolais te ba kilo en particulier ba beti simbonda Moteli sous bande de Kopola Ebi qui mozali ebele ya kolonda biso na ngonga oyo to formula édition la biso ya mokolo lelo na élément oyo to utiko bisabino na ba sommaire boye baké na Assemblée nationale malgré ba fixer le mandat ya ba élection bureau définitivité mais nesika kalevé Christophe Mboso aza candidat pe aza ko luka abunda pour akumbela masolo 5 ans de plus sur élément oyo mwana mboka Benjamin Kilunga. Ndeko ya Congo, boye bake, masolo ya bureau définitif ya Assemblée nationale, eza sikoyo, komilenge la masenase, mais la cadre ya Komo na loin, neti kaka, président ya bureau provisoire nango, mwana mboka Christophe Mboso Kodia, azako bunda na esprit, na kokumbela yango, na mandat oyopo, eza déjà confirmé, la coordonnateur ya cellule de communication, la chambre basse ya parlement. Boye bake, précision oyo, Eko kata ba makelele nyoso oyo ezalaki kobimake o Mboso akozala no partant ya kokumbela Assemblée nationale kaka na susi wana eza kolobake ba rimer wana eza kouta esika ya batu oyo bazala position mokote bangonde baza koluka babebisaka ba valeur ya pepe Christophe Mboso devant batu ebele mais koyeba ezake kaka na semaine passée toyebike les vieux Mboso na Jonathan Bialo Sukawata bango mibale ba ressortissant Kwango baza kobeba na mabe et surtout que ba réaction et kobaki kobima ya mabe bisika ya ba membre ba parti politique na bango sikoyo motuna ezali banani baza vraiment koboya les vieux Mboso na masolo wana awa toza kozela kaka mondalango ebeta ba population baeba esengeli bosimba comme rappel kalate to uta ikomona validation ya ba pouvoir ya ba élu proclamé na cour constitutionnelle nyoso elekalaki na chambre basse ya parlement pe mutu akumbaki masolo avec impact na idéologie ezalaki bongo le président Christophe Mboso plénière oyo ezakoya même ba fixé te atape précision ya date ya élection ya bureau définitif oyo esengeli ezala nanu pe ba fixé yango te en tout cas dossier oyo eza à suivre yango tobetisi kaka mbonda. Union européenne a tiré moyen pour accompagner République démocratique du Congo la cas de la crise humanitaire surtout oyo eza koleka na partie est ya République démocratique du Congo. Mwana Congo boye bake Union européenne aza ko réaffirmer intérêt ya ko accompagner République démocratique du Congo la masolo etali plan humanitaire bâti 70 millions d'euros oyo elobami la responsable de la protection civile paix aide humanitaire ya Union européenne oyo asolola kina mwana mboka Modeste Mutinga ministre des Affaires sociales et Action humanitaire paix solidarité nationale. La situation qui nous inquiète le plus c'est celle à l'est du pays où il y a des nouveaux développements depuis quelques mois qui ne font qu'accroître la souffrance des populations civiles. Et nous, on est là pour témoigner de la solidarité concrète de l'Europe en ces moments difficiles. Nous allons couvrir la santé, l'eau et assainissement, les abris, la protection et aussi les violences basées sur les genres qui représentent un phénomène assez grave dans certaines zones de l'Est du pays. Ministre Asepela Kimaka Sindenge, Union européenne Asali, geste aboye na masolo ya crise humanitaire avant Aloba, Ndenge ezako salema awa la partie est la République démocratique du Congo a félicité bango na ndenge baza ko gérer ba problème ebele
ya ba déplacé. Donc sur base ya cartographie oyo à la Kisibango, Union européenne aza ko promettre ko continuer ko sala musala kitoko yango biso. Na cadre ya koluka kosala prison moko moderne en la République démocratique du Congo boye bake ministre de la justice mwana mboka Rose Mutombo abetaki tour na Afrique du Sud po azwa idée ya ba prison pour ba partenaire oba kosunga de manière que nyonso esalema avec un partenaire idéologie. Élément signé Papi Mateka. Ndeko ya Congo boye bake ministre d'État et ministre de la justice Mwana mboka Rose Mutombo azako séjourné na Afrique du Sud mboka ya Mandela na cadre ya kobeta masolo na oyo etali modernisation ya ba prison en la République démocratique du Congo. Abanda kina masolo na ville ya Pretoria esika wapi abetaki bakati na collègue na sud-africain. Boye bake masolo ezalaki basé mingi ya kotonga prison ya sika na mode standard ya gestion ya ba prison wana. Kutu akenaki pe ko visiter prison ya Johannesburg, prison de bêtes oyo eza modèle mo kitoko pe asalaki tout na prison oyo ezalaki na sécurité ya makasi oyo eza na plus de 400 km na Johannesburg. Souci ya mwana mboka Rose Mutombo eza semoko ya kosala modèle ya prison oyo la République démocratique du Congo. Mwana mboka Rose Mutombo ministre de la justice asololaki na Paolo oyo aza nationalité zimbabwéen pe homme d'affaires na charmant sud-africain po na koluka possibilité ya kotonga ba prison moderne awa na République démocratique du Congo. Awa esengeli boye bakena yo mutu oyo o mesala ko sala mabe yebake ataba tongeli bisolo la prison à la République démocratique du Congo. Vungure e kozala toujours na pointe po obela beri matama wana evimba kitoko po ete ayo yebake liberté eza kitoko po ba opportunité ezalaka toujours en place. Yango kosenga tomi batela toyeba kotika mabe po to la liberté mo ya kitoko kolula ba prison eza mabe makasi yango biso tobeti sika kambonda masolo ya conflit tekeyaka oyo ebota ba mobondo e uti ko sa solution la présence ya le chef de l'état mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bandeko omi balé ba signé acte ya kimia donc ya paix de manière que makambo o esalemaki ezora suscité baso ba ko vivre na bon mot contre ça élément o ya Benjamin Kilunga. Mwana ya Congo bondi benanga ke oyo ekoki peut-être kozala suka ya conflit interethnique oyo esilisa bomo ya bato ebele pe ebetisa mbonde ya mabe surtout kaka awa na kokota ville province ya Kinshasa. Tellement que l'état a chaki mayele na makambu yango esalaki ke VPM intérieur mwana mboka Peter Kazadi azwa mikolo ebele ya ko consulter bandeko la biso ya batekena ya bayakapo nyonso eleka kitoko binomoko botala ndenge nini bakomi ko signer acte ya kimia to pe acte ya PP ya kovanda la esengo nyonso oyo eza koleka devant les chefs de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bondi melanga ke batekena bayaka bazwi engagement ya kotika makambo ya koboma na nzela ya bamilisien mobondo oyo basala pe basigner pacte ya kovivre na kimia binomoko boyoka ndenge nini monda ebetamaki oyo tolakisi yo bomoko ya bateke na moyaka bapesani mbote signe ya pe. Pour nos VPM intérieur mwana mboka Peter Kazadi oyo aza kolobake oyo esalemi eza des pages ya sika oyo efongwami entre bateke na bayaka oyo babalana babota pe bamesala ko vivre ensemble. C'est dans cette perspective que j'ai pris l'initiative de réunir au sein de mon ministère dans la grande salle de Virunga pendant 3 jours consécutifs les protagonistes mentionnés pour rechercher des voies et moyens devant ramener la paix tant recherchée par cette population qui ne sait à quel sein se vouer. Pour y parvenir, près de 200 participants issus des communautés, la délégation de la présidence de la République, les experts de mon ministère, les représentants des provinces impactées par les conflits, notamment Kwango, Kwilu, Maïndombe, Kinshasa, Congo central, ainsi que les chefs coutumiers du Grand Kasaï invités pour faire l'arbitrage, ont pris part à cette grande rencontre. À l'issue de ces échanges francs, sincères et pleins de vérité, les 2 communautés en conflit ont présenté chacune son cahier de charges
reprenant les points de convergence et de divergence liés aux conflits qui les opposent. Tellement que nyonso elekalaki liboso ya yemei le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yepe azwaki temps ya kolobela ba chef coutumier teke na yaka ya kolakisa bango esengo oyo ndenge bazwi décision ya kozonga na bomoko pe a promettre kodécorer ba médaille ba mérite ya ba leader loko nyonso oyo bakotaki na ba résolution ya koluka kimio entre ba parti nyonso mibale bino moko boyoka ndenge nini mbonda ya mokozi ya mboka ebetamaki na yoki bino nde naza koloba na bino na sepeli ngai nalingi kimia pe nakutani na bandeko oyo bazalaki à la base ya makambo ya mabe oyo ezalaki pe bandeko badeside batia bokabwani na bango pembeni basangana nakoki kolinga te que moto mosusu aya lisusu kozongisa esprit ya bondoki oyo ekotelaki biso wana. Donc bozala na kimia na kosenga na bino banso oyo akozwa menace ayebi pe esika menace euti abange lokote ayebisa ba représentant na ngai bazali wana apesa kombo bako interpeller moto wana sur le champ. Ce qui peut boloko à kokota boloko. Awa esengeli boye bake na miso tomoni ndenge nini basinye mikanda elakisi ke ba conflit teke na yaka ezi solution moko ya kitoko me boye bake esikali sikoyo tomona ndenge kaka balobaka kimona meso ndenge bandeko oyo bamesala kovivre na bolingo basonga na kimia na secondaire ka bazalaka nyonso ezonga kitoko na ba province lokola Kwilu, Kwango, Maindombe, Kinshasa pe Congo Central. Awa toza kotalela pe toza kozimele pe to souhaiter ke nyonso eleka kitoko yango tobetisika kambonda toyebisaki bino na bagronde ligne na biso ke basanza lokola avril na mai eza baperiode oyo bamvula ebetaka makasi et surtout ke ekeka pe badega moko ya mabe makasi donc esengeli tomilengela tobibatola mpo bamabe wana ekwela biso te tozwa elema oyo ezali juste signé bonda ekolo mwana ya Congo bondimela ngai ke na ba édition na biso eleki tolakisaka bino ke météo esi ebetisi bonda ke basanza lokola avril pe mai ekozala basanza moko bamvula ya makasi ekobeta pe ekokoze ba événement ya mabe makasi soki tomilengeli te botala kaka ndenge avril ebandi masolo eza kokende deja mabe makasi pe eza kosenga attention ya biso nyonso kobanda la population na ba autorité ya mboka botala lokola vula oyo eutaki kobeta boyeba ke badega eza makasi même pe batu ba perdre bilimo na bango botala ndenge mai esali ebale na makadam et surtout que banzela yango nyonso ebukana na ndenge moko mabe donc badega matériel na baliwa eselemi bilan provisoire oyo toyebi eza bongo ya 8 personnes mokoka kaka ba membre ya famille moko oyo mir ekabola mapango mibale ekoyaki esalemaki na commune ya Ngalema na quartier Notre-Dame na ba 1h du matin et bongo soki okei na commune ya Limete kuna bondimela ngai ke clôture ya foire internationale ya Kinshasa ekoyaki pe kaka ndenge boza komona esali badega ya makasi na prison centrale ya Makala kuna kutu mituka etremi pe moyen koleka ezalaki te ponzela ebukana bakamwe neti kaka opération zéro trou ezalaki nango ya ndoto bino moko bomona ndenge mai eza kokule en tout cas awa mbadi toyebi te Kinshasa soki kaka ezali kaka Kinshasa la belle yango oyo toyokaka na nsango tozonga na commune ya Limete mingi na poste ya Snel Kulande ebale mosido kutu mituka mawa plein likolo ya mai neti kaka piscine pe population côté wana bazangi me moyen ya kocha lokolo ebongo ba rivière oyo eza awa na kata ville province ya Kinshasa yango nde etondaki surtout na ba déchets solides lokola ba bouteille en plastique spectacle moko oyo eza kosenga attention ya ba autorité publique surtout kozala na esprit ya kosensibiliser population na cadre ya gestion ba poubelle pe kirage ya ba caniveau boyeba ke basanza nyonso ya avril na mai météo ebisaka ndenge bamvula ya makasi ekobeta donc biso nyonso esengeli
tozwa ba disposition moko utile oyo ekopermettre ke na bamoma ya bamvula mabe ezala mpenza te. Esengeli toyokana mpo bamvula eza koya na ndenge moko ya mabe makasi. Ya pasi mpe ya mawa ezali ke biso population tomiyebaka te komibatela, surtout tozalaka mpe biso moko na base ya koboma mpe kobebisa bakanivo oyo ezalaka na banzela likolo ya kobokaka babosoto. Bino mpe bakonzi boyebake boliaka mpe mingi bambongo ya basalongo, surtout babourgmestre esengeli vraiment bozwa baresponsabilité na bino à travers bachef de rue na bachef de quartier po et permettre boyeba kobongisa bacommune ekoma kitoko, parce que soki yango eza kitoko ekopermettre toyeba koprévenir na bakaya bamvula makasi oyo eza koya. Masolo oyo eza vraiment à suivre po eza kokende mabe makasi yango biso tobetisi kaka mbonda neti kaka misala mingi o azali kosala ala kata ville province ya Kinshasa ezala ngo koyebana te toyebi te soki pe ezali manque ya information to pe nini eza bongo misala ya mwana mboka ngobila mbaka o azali gouverneur ya ville province ya Kinshasa bondimela ngai ke a promettre bakinois avant de comment faire mois avril l'inauguration du marché central de président de la monnaie et Kosalema avec un partenaire idéologique aux éléments signé écrit du Mateta. Ndekolanga Congo, en tout cas, ya solo, tolobaka mabe ya mato, mais tango mosu soupe, totalaka rétroviseur, totalaka bola munini, moto asala la mokili. Depuis Kinshasa, et banda Kinshasa, nelu tomona bisala kitoko, lokola grand marché de président de la monnaie oyote. En tout cas, misala kitoko, oyo, mwana mboka Jotilingo Bilambaka, auti kosala, ya kotongela bakinwa zando oyo ezali ya liboso na kati ya Afrique mobimba. Soki okoti na kati okokuta nyonso ezala kati lokola ba chambre froide, ba banque, ba commissariat la police na biloko ya ndenge na ndenge. Ndimela ngai ke soki okoti nyonso ozali koluka kosamba okozo yango avec impact na idéologie kuna. Biloko ya boye atako toko juge mabe ya moto me totala pena lumisala ya boye asali po yango nde ekotikala souvenir monene ya ba gouverneur ndenge na ndenge baleka batikala jamais kosala yango. En tout cas ngobila mbaka Gentili biso mbonda ekolo pour le masolo ya grand marché. En tout cas tobeteli yo kaka mbonda. Fondation Jonathan Sango bazali premier na masolo au état social boyebake avec 500 francs congolais pour ma contribution journalière et qu'on permette que la fin de l'année yona libota dayo bo sepela kitoko pe au cours ya année mobimba ba assistance boya kitoko ya makasi et conseil ma surtout ya bino ba bo message conseil musaya ki mombongo bo pesa confiance et pas la bango. Ndeko ya Congo, papa, mama, elege, tangu esi ebelemi, yo moto oyo ozali kolala la pongi, lamukapo, omona misala kitoko, Fondation Jonathan Sango azako sala, à travers ba service na ebele oyo, ezana kati ya fondation. Yeba kena Fondation Jonathan Sango, à travers FJS devise, nan 500 fois pamba par jour, et kosala ke, la souka mvula, yona libota na mobimba bolia bomela pe bo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sango ba fete kitoko vula oyo euti kosila asina sepe ndenge to biloko mbongo biso to pesaki na biloko to zui eza ndenge moko te po biloko to zui eleki na mbongo oyo biso sani ni to pesaki ça on lancé ba mo ba moni et donc on a osé le kuta na sengi pe bele ba ya vraiment to sangana ko ba lobi no fait la force et bongo na cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya ba bébé po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala pete pona yo ba mama ba papa bandeko basi pe mibali boya kokota na Fondation Jonathan Sango ko vivre na lisanga ezalaka malamu pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sango pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba Fondation Jonathan Sango yonde mosungi ya peuple congolais
Fondation Jonathan Sangou, Congolais animé avec un pacte na idéologie Ebake. Misala na yo et mon ami. Le 6 avril, ezalaki journée moko kitoko ya église Zambi Malembe, ya prophète Sanye à la verre. C'est le point qui 62e anniversaire du massacre de Saint-Martyr, ya Nazareth et chemin. Nous sommes établis avec un pacte de l'idéologie de élément ou. Mwana Congo, bondi melangaike et indaki avec un pacte na idéologie. Bokolo ya samedi 6 avril 2024 na Simon Plaza Oyo ezalaka la kati ya foire internationale de Kinshasa tope Fikil na Mokuse. Bokolo kabatu na ngai soki ezalaki nini. Boyebake ezalaki nde 62e anniversaire ya ba massacre de Saint de Martyrs ya Nazareth et chemin. Bondi melangai ke église Zambi Malembe ya prophète Sanye Alaver et NM na Mokuse Oyo ezalaka fondé en 1930 et pai na yeboko les prophètes Sanye Raphaël Alaver bakoka ki jamais kotika journée Oyo ele kaka kabongo bino moko botala ndenge bazalaki ebele kaka ndenge boza komona na ba image ezalaki bongo sur demande ya les chefs spirituels pe représentant légal son éminence Iwe Séverin Sanye. Ambiance ezalaki kitoko na cadre ya ko honorer bassin ya martyr ya Nazareth et chemin. Et bongo na o etali ba invité bondi melangai ke bango pe bazalaki ebele bino moko botala ndenge ambiance ezalaki. Neko Sabinote, église Oyo ezali parmi ba église ya makasi po prophète Sanye Alaver Raphaël asala makambo ya kokamwa awa la kati ya mabela République démocratique du Congo. Nenge kaka boza komona awa nde toza esika oyo makambo esalemaka na esheme oyo babengaka Nazareth. Ya mingi bondi melangai ke soki okei kuna okozoba historique na ngobimba avec impact na idéologie. La cadre un rappel boyebake église Zambi Malembe ya prophète Sanye Raphaël Alaver azalaki décoré le kola héros national des résistants na chancellerie des ordres nationaux na date le 10 novembre 2023. En tout cas masolo oyo eza kotambola kitoko biso mbonda ekolo tobeteli bango kaka mbonda pou misala bazosala emonani kitoko. Bon, comprenez que le reportage voilà ezali signé Benjamin Kelonga bondi melana qui est toujours la cadre célébration de massacre de Saint-Martyr ya HM Topé Nazareth le col ezalaki 62e anniversaire d'ango ba membre à église voilà ba betaki mondial bosi ya caméra ya Mbonda Ekolo magazine d'actualité. Ecclésiastique ya ville à Kinshasa na Lingomba Zambi Malembe ya prophète Sanye Alaver di Songanzila oyo ezokambama na fils biologique na ye papa Jacques Séverin Iwe Sanye et mokolo ya lelo tozo commémorer solennité to feti ya baninga na biso oyo bakufaki liwa ya martyr na Mbantsa Nazareth oyo za siège spirituel na biso kuna na territoire ya Idiofa na secteur ya Kapia na province ya Kwilu. Population oyo azolanda biso ayebake biso bana ya église Zambi Malembe tosambelaka Nzambe ya bakoko na biso oyo ase manifestaki to oyo abimaki na nzela ya mwana na ye prophète Sanye Songanzila tulanda ye wana nde tobelelaka ye wana nde tosambelaka po akopesa biso indépendance spirituelle. Bayaka pendant 5 ans babimaka lokola ba warrior pour la kosuna to
Congolais de manière que alia kitoko amela kitoko pe ndenge mandala bango esili batiki crise moko ya makasi bino moko bolanda réaction ba Congolais de bazo les pour la passe o ezali kobeta à la carte républicaine démocratique du Congo élément signé Wilfried Samba. Papa tala tozo nyokwama banda papa lobake to voter ye mboke kobonga mboke zo changer te dollar yango ekomi na 275 en tout cas aza posa biso to kufa to ndenge nini lelo soki okei osombi biloko prix mususu lobi okei prix mususu zando apamba po tokende transport 3000 siko en tout cas vraiment oza posa to kufa to nini là ezonga na 9000 francs biso tozana posa 10 dollars ezonga na 9000 francs dollars ezonga na 90 donc susi biso eza wana dollar ekita même premier ministre azongisa dollar na nto ya 90 net na kopesa exemple montre kama oteka ba fantaisie montre okato bana osoma montre na prix de go 1800 francs mais na ministre montre comme na prix de go 5000 francs tango yo tiela mutu ata 7500 omona mutu azokende do bénéfice eza te mais tango dollar ezaki na 90 tozalaki bien osoma mwa eloko moke bozwi bénéfice ok boy biloko emati ok boy biloko emati réseau ezalaki au dollar kasamaka mwa kitoko mais problème epa na ye dollar ezomata chaque fois dollar ezomatamata kaka asali makambo bien na mboka tovivre bien te pasi na pasi yatambola kitamata na mituka tosepela te na mboka mboka eke na kufa passe eleki papa dollar eleki lelo olali prix mosusu lebo olala prix mosusu biso bateki tokovivre ndenge nini dollar eleki bandako ekomi cher ndako kaka oyoka 50 dollars lobo ekomi kona 80 ndako moya kuta oloba eza te papa tolembi mokonzi ya mboka atela biso likambo oyo tovotaki ye mwana mboka mpo tozwa kimia toboyaki bapaya lelo oyo aokipe biso te atie biso wapi biso kobana na ye en tout cas mukwa ndombolo fati beto libanga papa bapapa nyonso ya mboka oyo eza nde yo fati yo fo solola papa ozosolola te tokemba mabe dollar ekomi ntina 280 toyebi te tokofuta bandako ndenge nini bana bakotanga ndenge nini kolia otikeli mwasi mwa 10 000 ezokoka te transport passe donc toyebi te mboka oyo tokovivre ndenge nini eza ekontinue na passe mpona nini gouvernement nyonso ezobima baza na bato oyo baza na kapasité ya komaîtriser to ya dollar te kochange vie sociale te économique te développement ya mboka nyonso ekufi même kabila asali boye te nde naloba boye na moluba makila na ngai ya baluba moto azwi pouvoir oyo eza mpe moluba mais capacité ya kogere mboka ezokenda mabe il faut kotalela bato likambo oyo nini papa tozosomba Thomson cher ram moko ya Thomson 60 000 donc moyen eza te biloko ezomata tozoteka te tozosouffrir makasi moyen eza te gouvernement en tout cas bongisa mpena mpona kolia en tout cas po abongisa tozokoka lisusu te tokufa makala oyo bana osoma na 20 000 15 000 lelo kisaka makala 85 000 yaya donc toteka te bamboko babénéfice eza te toyaka na wende oteki okei na oyo eloko eza te tokufa ososala nini bana na bakampisi moya totangisa bana lisusu eza te papa kolia ekomi biso chere tomosana 1000 francs ezalaka te papa tozoteka te koteka eza te soki mpona dola yango mpe tozoyeba te bakilia baza te tolembi na kolemba président talela biso nanu makambo tana esika tozoteka poto ezalaki esengo mingi ya kozala liboso na bino mpona kopresente édition ya mokolo ya lelo et surtout ke na confiance mpe fidélité oyo bopesaka biso botala ndenge tokomi na suka na yango mbe tokokamwana boye te sa pour autant tosala bino barappel ya bagrande ligne oyo emakaki édition ya mokolo ya lelo boyebake tosololaki ndenge nini na assemblée nationale neti kaka le président Christophe Mboso aza kobunda mpo atikala président ya bureau définitif ape bozaki élément oyo bavula ya mabe ekobetama na moya avui mpe moya me esengeli tomilengele mpo baprécaution ya malamu ezala mpe bozaki élément oyo ya pasi eleki tro la population bakomi kolela liboso ya caméra ya Mbonda Ekolo magazine d'actualité awa nde toboucle complètement journal ya mokolo lelo oyo ezalaki nsima ya caméra bisala kitoko
ya mwana mboka Benjamin Kilunga boye bake édition esimba makina Wilfried Samba montage la réalisation ya mwana mboka Egrid Matetanga Aledewa la présentation peu coordination technique ya Papi Mateka. En tout cas, vous continuez pour s'abonner toujours ebele car on est besoin de ça à tout moment. La chaîne YouTube la biso bonda école officielle P ba activité la bino ata besoin ba étranger partout. Vous pouvez s'abonner sur votre l'extérieur la primo promotionnel pour nous avons vraiment ma chaîne partenaire ebele. Boti Kamalam pour la prochaine masse collée sur Azomité. Je vous aime beaucoup plus. Bye.